toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu vis toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote bino esengoza ya biso ya koyeba ke bozali ebele na ngonga oyo bozali kolanda chaîne YouTube na bino oyo esalaka bino ba analyse pe ba réflexion que nous essayons de faire les plus objectives possibles, en tout cas être vraiment du côté de la vérité, du côté des faits, parce qu'on peut pas dire qu'on a la neutre parce que vérité na mensonge, neutralité ça possibilité, et donc biso to meka ko sala analyse et meka quand même qu'on a un peu nandela ya bosolo kwa nandela ya vérité pour que tokoka ko s'écarter te na eloko un sentiment personnel koka ako kotate ko s'aligner pe derrière courant tel kaka vers vérité soki motalobi eloko malamu nous allons nous aligner. Actualité boyebi kezali dominé toujours na maladie ya coronavirus. Nous nous sommes fait un devoir depuis début ya pandémie oyo pona ko rappelaka toujours na bino que ba mesure barrière singeli to yeba ko appliquer en tous les jours parce que lutte wana to ça en équipe parce que tout le monde a eu malade à PC en 100 personnes ba opesa 1000 et ainsi de suite. Vous imaginez ba conséquences. Donc to yeba ko to ça ba mesure wana potomi batte la République démocratique du Congo presque 700 cas confirmés dans maladie wana et autant de morts. Nous sommes à 5% au moins ya ba bazo tikabiso, c'est beaucoup. Donc to yeba vraiment na komi batte la actualité ils allaient vraiment très riche na côté à politique ils allaient dominer pe les sous na affaire oyo ya vidéo ya Pascal Mukuna oyo weekend ils allaient qui vraiment bousculé par apparition ya vidéo ya Pascal Mukuna au boyebi otomona ki na kati ya mutoka makamnini et les kanaki vraiment et toye tozali kozela biso surtout les lots réaction ya Pascal Mukuna pour certains bakanze qui a se rétracté à kokima mais connaissant l'homme ba yebaki que ce n'est pas le genre à se défiler à kokaokim effectivement Mukuna ye ko affronter non seulement journaliste ya émission oyo wana oyo sakana ba question moko yebi ba question piège soza maele te ko cielo muka et non seulement ye a espé ko affronter public donc population congolaise. Mais na auto retenir na likambwana c'est que Pascal Évêque Mukuna tikali imperturbable et lokoana selon ba dire na et nous espérons que ba dire azolo banakati zape bongo hein. Pascal Mukuna tikali imperturbable combat na ye contre Joseph Kabila a mené ango vraiment ti nasuka donc ye et lokomo te ko bangisa ye d'ailleurs à lobika si a prévenu qui batu tel un prophète un homme de Dieu qu'il est à monaki déjà loin à se projeter déjà musika connaissant aussi certainement modus operandi ya bato FCC puisque yé mon copain kotoya bato wana apesi d'ailleurs par exemple belé ya bato lokola ba montage ba sala bato ko ba kutino oyo to mona yango ba diomi ndongala atangi ba Floribert Chebe ya to yebinde nini général Oleko à l'époque mon konzi numéro 1 à police nenga za koloba ke ba kangi na mutu kanila ba préservatif ba perruque ya mona mwasi pour ba salir honneur pe image il y a un homme de valeur le rôle Floribert Chebe nous autres il y a chauffeur na yekutu yekutu tukala pe comme on a été donc après c'est tout un tas d'exemples le roi Armand Tungulu il est resté imperturbable au contraire aïe les choses na ba attaque moko makasi vis-à-vis na Joseph Kabila mokonzi ya kala ou yazali principal cible na ye na combat ou yazali komené na cadre ya mouvement citoyen ou yazali ya éveil patriotique évêque Pascal Mukuna a posé certaines questions qui sont très pertinentes ils ont poussé batu na réflexion a zongi même na moment ya assassinat ya Laurent Désiré Kabila boyebi que généralement tant coup d'état salemaka babomé mokonzi mboka moto
moto oyo aprofitaka na coup d'état général mais ezalaka moto asali yango. Mais il est vrai que na makambo oyo elekana lolenge elekanaka silence moko ezalaka autour ya assassinat wana ya Laurent Désiré Kabila. D'ailleurs procès moko te tikala pe kokende kosalema ekende pena en cours toyeba banani bazalaki coupable. C'est étonnant parce que moto babomi papa na ye oyo moko azwi barene ya bokonzi oyo ayebi kaza derrière liwa wana te. Normalement esengeli justice akosala mosala nango ti na suka, mais bacolonel edi kapen ti lelo bazali kokroupir kaka na kati ya prison centrale ya Makala. Félix Tshisekedi mpe azokende déjà 200 na ye, mais edi kapen azaka na prison. Eza vraiment pasi barappel ya bongo tokoka kosala yango eza kosala pasi. Même Pascal Mukuna ye atalisi abimisi lisusu bamabe ya Joseph Kabila pe akei plus loin koloba même na famille na ye. Donc Laurent Désiré Kabila botaka bana misato Joseph Jeannette puis Zoé azali na ba msuté. Donc tala analyse côté évêque Pascal Azo memela yango pe azokende plus loin akei même plus loin ya ko menacer koloba ke ye il faut à enquêter aluka koyeba mozindo ya origine ya Kabila. Donc soki déjà lobi mozindo ya origine ya Kabila parce que lobi ke ba mama leki na ye ba mama kulutu o ba noko to monaka bango te, mais finalement oyo eza mutu ya ndenge nini to yi tozoyeba origine na ye bien te. Ba doute ezali toujours ko continuer kozala na kati wana. Donc Pascal Mukuna lobi plus que jamais a ko reculer te malgré ba menace parce qu'il s'y attendait à yebaki ke bazalaki ko réserver ya minene déjà ba mekaki avec football club Renaissance ba meki ko bousculer pensant que a kolemba pour que ko mais il ne l'a pas fait. Nde ba ko luka esko na ba montage na bango ba sali o ya connaître tayebi ke zali montage moko grossier azali ko indexer FCC. Alors est-ce que FCC réellement zali na kati ya makambo oyo? L'avenir ko pesa biso raison, mais en tout cas quelque part pe Pascal Mukuna ye moko na ba réponse na ye a suscité moi ba doute pe pa na biso. Par exemple tant ba tuni so azala na lopango na météo andimi wana ezali pe moi ba indice oyo ko talisa peut-être que masolo ezobeta mawana ya mwana mwasi wana azotanga azolo bakaza mwana azaki mwasi ya collaborateur na ye. Il a reconnu mutu wana oyo akufa wana reconnaître pe kakufa certainement azaki pe collaborateur na ye. Donc histoire en gros il y a quand même beaucoup de choses à redire, hein. Il y a à boire et à manger comme on dit, mais batu ebele na ndenge baza komona ngo balobi loko la Pascal Mukuna ye azali na front pona kobondisa Joseph Kabila bi que Joseph Kabila yaza amakila mabe. Donc ye penza batu balingi ko sentir yete. Donc batu ebele balobi bako apporter soutien na bango na Pascal Mukuna puisque combat oyo azali ko mener ezali combat moko noble parce que Joseph Kabila azako tika gestion mboka te azako nyokola toujours population et donc bango bako apporter soutien na puisque combat na ezali à chasser quel que soit au nyosto ko koloba makeye Pascal Mukuna zalaki na Joseph Kabila ngo lelo sikoyo aye ko kimaye et mingi kutu bazako mona ke azali Martin Luther King congolais o lelo azali nde na front parce que lelo batonyo so balembi espoir ko ko na Félix Tshisekedi mais Félix Tshisekedi comme le roi mutazali envoûté o zo senga ke ba délivrer et donc Pascal Mukuna ya ndimi na charge wana lobby a répéter le sous oyo ekoya et ya mais à prévenir bato FCC que ya suka bokoya ko sala yango en tout cas bokomi na suka ya za ko promettre toujours na Joseph Kabila que arrestation bakokanga. Et vraiment j'ai été quand même surpris par l'homme autokanté qui a ça la profil bas mais non Pascal Mukuna se tient debout azali ko défendre honneur na ye alobi kutu wana ezali sima ya zota la yango te to so la Congo to so la nde Congo mutu wana anyokoli mboka mingi. Il le dit tout jusqu'où ça va aller, jusqu'où discours wana ekokende. Et est-ce qu'il y a une autre raison fondamentale ça là que évêque Pascal Mukuna koka ko tenir discours ya bongo à l'endroit il y a Joseph Kabila? Est-ce que Pascal Mukuna azali ko énervé quand il y a Joseph Kabila au point que ba ko sala montage moko ya lolenge wana pour ko discréditer na miso non seulement il y a bandimi na une très grande communauté CK ezali disséminée partout en République démocratique du Congo pesa na ba cellule mususu ezali na ba mikili ya poto pe na bamboka bapaya. Est-ce que zalité pour que ba ko discréditer ko affaiblir pour que akoka ko lemba à s'engager les sous na combat wana ya zolinga ko mener contre Joseph Kabila akabangi ya lobby que zali modus operandi na bango ba opéra ka modèle wana et
pensant le décourager et à se décourager à continuer. Alors question tous allez comme tout n'a pas est-ce que ce qui moi je suis un autre qui n'a pas audio ce qui histoire one is ali vrai et que bato FCCP effectivement bazali sima anaye je pense que bako apporter soutien à bango du moins pour que tenter une action judiciaire contre évêque Pascal Mukuna ce qui effectivement ça n'a pas preuve ndenge toyoki que yazali na ba élément ya ba preuve justice et peut-être que ça nango parce que contexte peut tout ça nango ça contexte à l'isolo état des droits OK justice ezala ndenge moko pona abatunyo surtout donc voilà to komi na suka ya moi réflexion to longa tout ça là par rapport ya réaction ya Pascal Mukuna attitude na yende to moneli to moni que aye bien que on a senti quand même na visage na ye que c'était quelqu'un qui était un tout petit peu quand même affaibli mais il a tenu debout il a tenu bon à Télémi peut-être conscient qu'azo me ma charge moko boye ya peuple congolais penza pona ko débarrasser et loko moko za ko gangrener mboka na biso ezali ko sala ke mboka ko décoller parce que Félix Tshisekedi qui est élu président ne sait pas travailler librement à chaque fois faut ba ministre ba mankakaye ba bloquer ka action naé c'est vraiment compliqué voilà to komi nasuka comme je le disais je rappelle que vous avez kolanda DMTV soki boza nano abonné te bo cliquer bo comme abonné si ça vous a plu so bo sepeli na analyse tout sali réflexion tout sali bo tikela biso mo like ou ça biso pe bien un commentaire pourquoi pas aussi n'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche juste à droite pour au comment notifier na ba prochaine vidéo to mettre en ligne un rappel encore vous avez toujours dans le contexte il y a pandémie ou il y a coronavirus la prévention reste le traitement le plus efficace contre cette maladie protégeons-nous et protégeons aussi notre entourage merci beaucoup DMTV vous dit au revoir.